Bonjour la famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Mambote ebele bisika bizubino. Bon matin, bon déjeuner. Dès ce matin, coucou la famille. Voilà, Bambote ebele. Zabalo la aeba ko pambo la bino bandeko na ngai. Coucou la famille. Voilà, shalom na homme de Dieu, chantre de l'Éternel. Shalom bisika bizubino. Boboto bonde kona kati ya mabota na bino bandeko na nga. Shalom coucou. Shalom. Voilà, boboto bonde kona kati ya mabota na bino shalom bisika bizubino. Voilà bandeko na ngai nde toyaka na tongo na bon matin, vraiment tokene na lombango ere komi musika. Voilà, tozaka léona 7 minutes ou bien plus ou moins 10. Vraiment, bon partager une mission, bon liker une mission, et qu'on a bien, on a besoin, il y a des jeunes nabino, liker l'émission, ça va faire du bien, liker l'émission, bande konanga, et qu'on a kitoko makasi, coucou. Bande konanga la lombango pona kopesa kamoko, et kwei na kati ya Congo. Ndeko mwasi avandi na Allemagne, voilà, bavandi na Allemagne. Donc to kengi na kimia parce que na lo bambango to bozo ni ke lo bambango maloba pe e komi kokima. Voilà. Donc bandeko na ngai histoire ezali boye kaya ndeko na biso mwasi eza boye. Mama moko azaki na Congo. Na mobali na ye baye Allemagne bayaki Allemagne batikaka bana deka tozalaka batikaka bana na bango na Allemagne. Alors batikaka liboso asaka déjà na 16 ans mususu bana mibale batikaka lokwa bande koya na mobali ba oluka nzela ya poto batikaka bana epa ya mama leki na bango. Mama leki abokoli bana wana kobokola bokolaki bango famille wana baye na Allemagne baboti pe bana mususu. Alors babundani bana wana bakolaki muso akomaki ya liboso akomaki na 20 ans. En tout cas mama leki wana bokola bango très bien azwaki bango kalokwa bana na ye. Mama leki wana pasaki na libala na ye azobota pe bana na ye na kati ya ndako. Alors tango liboso akomi na 20 ans babundani akoti Allemagne ya mibale pe aye kokota Allemagne komi pe na Allemagne nzambe pa pamboli bana bango nyonso bazwa mikanda baza posé. Alors mwana ya mama wana oyo Allemagne ya liboso lelo azokende na 38 ans, 40 ans. Après 20 ans, bandeko nanga ndeko na mama leki na Congo kuna abotaka pe bana musu na sima na bango le bango bake bayebi bana wana te. Donc même ba photo penza mama leki azane na bitida okanga ba photo te kotinda na poto non. Batikala na contact ya bien mais ba contact il aime sou ba bengani ba sali boye mais yaya na leki en tout cas ba solola très bien. Alors moi na mobali abali aboti bana mibale na kati ya Allemagne na mwasi na ye alobi sikoyo azonga na Congo akende kotala na ye ka ndenge ezalaka atala la mso asomba lupangu asala boye ka ndenge ezalaka. Après 20 ans akomi na presque 39 ans 40 ans. Alors tanga ke Congo azui hotel na ye tout abengi mama leki na zoya en tout cas parce que ba mesana na mama leki atikala na bango tellement très bien. Alors vraiment batikala na ba relation ya bien. Alors tanga bengi mama leki na koya boy azui hotel na ye tanga azui hotel akomi bandeko na bona nesika wana très bien. Mama leki a kepe kotala ya bengi mama leki na komaki boy mama leki pe aye kotala ye azui ba cadeau oyo grande sœur na ya tindela ki apesi ye pa zui na likolo nango azui pe 500 € apesi mama leki apesi pe na ba euro 500 € bombela ki ye na ndenge pa bokola bango na ndenge azaka na bango toujours bien tout mama leki abi tokoluka mukolo un jour oya peta na ndaku po ya kolia omona ndaku omona pe baleki no mususu. Oh, c'est bon. Quand babenga na mama leki pas olandela ye kaka oza wapi est-ce qu'on liaki bien boy. Alors ndeko mobali wana kana banzinga hotel kaka wana ka ndenge tambolaka akuta na jeune fille mobo ya kitoko oyebi kandeza kanzo ande jeune fille wana atuni âge jeune fille wana il paraît à cause qui âge azaki le kana 16 ans
so akosa ki 18 so pas le baki ne vérité place wana to yebité to le bali kambo biso to yebité alors bande ko na ngai aborder jeune fille wana tango aborder ka premier jour wana juillet na butu na ngope wana pan basali makam na bango bande ko sans peu condom moi si wana jeune fille ngope azala ki so vierge so pe vierge te en tout cas bakinde ku na condom te basali pene o basala makam na bango masolo azui 100 € apesi moi si wana akei bapesani banimero ba téléphone de eleki moi sango aye ekomba lokwa neti moi petite na ye oyo azwi soka bande otambola mpe na garçon mo boye ya famille ya papa na ye na kini kuna moyeka soki na kini fozanga mutu mo bo mwa famille azotambola nao donc ayeba mpe petite wana baosola mpe bien na petite wana donc basali lokwa basali mpe connaissance mwasi ya vie boye alors nzoka nde petite copine wana oyo azalaki na ye tokende ka boye kona ona bandeko abozala se ya sous les baoba lisolo moke conseil ebele alors ntango siko petite wana abandi kokende na ye esali ke pardon jour siko mama leki pa ayaki so kotala ye pour la deuxième fois alobi siko mama leki nakoya jour tel ok mama leki mpe aye koya na ndako ya mama leki mulunge mpenza ezalaki makasi bavandi ka moke na ndako jeune fille wana mpe azalaki na ndako ayebaki na ye mpe te ambala moko avandi akoti na ye azali na chambre alobi mwana nga tobima biso libanda parce que tobima biso libanda ekozala bien tosolola libanda en attendant bandeko tolataka mpe mwa chaussette toganye temps abi bien tobima biso libanda mpona tomulunge eza makasi babimi na bango mpe na libanda na mwasi ya nzete bazosolola amonaka jeune fille wana oyo abima na ye abimi na kati ya ndako wana garso wana akamwe avandi nie abi mwa mwasi abimi awa ndeni esali le choc avandi ka niemba moko en tout cas toki kutu mama leki alobi na ye obangi nini okamweni abi mwana nani ya mama leki abi mwana ngai azalaki nga kuna yeba ete kazalaki na chambre ngala ne bango ba jeune fille batambola na bango ngala kanisa kazalaki ne libanda nzo adi azalaki ne na chambre abi mwana na pa mwasi azalaki pe na maîtrise makasi afani kaka nye abi ya kopesa yaya mbote aye pa pesi mbote normal bamoko akei kota sima bandeko na ngai bamota akene pe kota sima ya bi avandi ka nie abi ate okoyeba ye te pota l'air na botaki ye bino bozaki dia bokei bozaki na bino bosi bokei na bino yango wana mwayo oyeba ye eza te abi bon abi ok problème eza te alors avandi mpe ka nie alors garçon wana ntango mpe esili bazwi mpe voiture na bango bazongi na bango na hotel le lendemain la petite wana akei pa mobali na ye mais mobali wana abengaki ye na telefone ntango akomi abini yoza mwana mama leki na nga propre wana mama na nga nakoli na ndako wana oyo bino boza wana papa na bino moto akolisi ngai mama kulutu oyebi mama kulutu te alobi nayoka mama kulutu na biso azalaka na Allemagne abi wana mama na nga propre donc yo na ngai toza oyo mwana mama leki oyo mwana mama kulutu jamais nakoki su kocontinue na yo epuis limbisa ngai parce que naza na mwasi na bana na Allemagne nakotika na nga kobala mpe yo te nakolinga mpe nabebisa yo te yo mwana mama kulutu donc ekozala kitoko te epardon yo mwana mama leki ekozala bien te vomi tokabwanaka awa a partir ya lelo esili ti alobi na ye wapi abi ngai nakotika te mwa mwasi wana lobi nango akei kuna ayebisi nkasi tolingani boye na boye nga tokotika te antuka nga nakotika na ngai te lokwa ti tolingana ye kaka nga nakotika te bo bato mpe na hotel wana
Baeba ki jeune fille wana. Garçon na lobi na boyi na boyi. Oyebi ki jeune fille wana kamati abandi ko pasola bilamba za na ona nzoto. Ah, pasoli mabele bimili bana sepe mtu mwa tolo. Ah, bandi ko kanga, o violenga i, o violenga i, o violenga. Ndoko tikate, ah, bandi ko ganga. Bato teli ba yeli kambu nini. Oh, aga violenga i bato teli. Ngai na violenga batu oza na agini abina za na 16 ans yo tite moyaka a oza na 16 ans mazaka na 16 ans bobo bato tel babino encore pe bakama ba ebenga ba police ah tellement ko gangele kaki bato be bato hotel ekoti panique ba bengi ba police ba ye o ni na violenga oyebike loko a malchance mobali ya nkutu alebi kaki na Kinshasa kuna corrompre police ba police wana baboyi correction bakange bakraka balobi ozokende viole mwana bato bakei mpe basali baexamination na bango nde basalaka réellement balobi ke aviole ye baye soki kobenga bato na ndako apesi adresse na bango baye kobenga mama leki mama leki yaka soki fifi na baviole ye ba violé fifina ba violé fifina mama leki akebwa kitapo yo mto violé abi moi yo violé leki ndondeni yo yaki na ndako ngana lakisi yo bien ke oyo azali leki na omoni epe otali bopesaki bambote komo ko be nzoka de na singo pesaki ye numéro na téléphone ya mwana moneki okamwa kitango moni ye olulaki ndeko na yango yo ke ko violé ye. Donc maman leki alobi te maman leki to yebanaka déjà avant nga na ya na ndako nakutanaka na esika mosusu natuna na nga pe te mama ne nani parce que nga na ye na nga poto nayebi kaka ye nazoleka na nga nzela nazali na besoin oyeba ba famille na ye te balobi mais non oyo mpenza azali mwana na yo donc jamais kosala makambo oyo osali mama leki alobi okosi ntango kaka omonaki aye na ndako nde oluli opesi numéro mwana kopandelo ba mama ezaki mpenza bongo abalukeli mwana mobali ya bato bandeko eza lisolo molai mwana mobali aleli aganga azwi na telefone abengi na wana bakateli ye nini te me azalaki toujours na garde à vue abengi mwasi na ye abandi koexplike ka mwasi ne ndenge ezalaki talaka babétise nasalaki antuka alimbisanga nayebi te so na kosuka wapi babengi mama na bango mama bango abengi mama leki bimisa ye totina mbongo osala to bobimisa ya zonga tobongisa na famille oretire plainte mama leki aboyi mwana wana baboyi alobi te nzoka nde oyaki mpona obebisa vi na nga ngala kanisi kuta olingika mpona un jour memanga na poto mama eyindi mama kuna na mama ya garçon na Allemagne kolela donc panique vie panzani oyebi ke bref bakateli garçon wana na Kinshasa kuna bakateli 8 ans de prison na minute aza na prison makala et puis donc moye ko basombele place à VIP ezate balobi VIP etondi donc aza ko souffrir muto oketikele biloko malunga na makala azate donc bandeko nanga bakateli 8 ans prison ferme a dédommagé fille wana asalabwe bandeko nanga à vous de juger ngai ekoki aluka bandeko nanga bato bakende ya Kinshasa c'est triste bandeko na biso mibali soki boke Kinshasa wana bandeko bozana telema na profiter na zo aketch na bata bandeko nanga so boke Kinshasa olimbisi bandeko so boke Kinshasa wana bokoma kuna bosa ba bêtise ba bêtise makasi bozo sala kuna so boke na Kinshasa bomoni ndenge sukeli ndeko mobali bino mibali bolinga kokina Kinshasa kokendo bimaka na ba jeune fille bana mike komelaka bino boy soki ka boke Kinshasa fo bobebisa vie tala mwasi otiki esko na bana mibale mwasi ya bande ko tuta toloke ngai na bala lelo oyo komisi mwasi na yo femme ya soki femme seule avec wifi siko côté na mulongo ba femme seule avec wifi tela makambo boyaka nango 8 ans wana siko bakateli yo soki ko vivre yo mwana poto ozo vivre na ba condition bien ozana o malamu siko est-ce que okokoka kovana na prison wana 8 ans encore ezalo ko ba prison poto teke soko vani do moi bien ba bimisio avant est-ce que ndeko na biso okokoka yango bandeko na ngai eza pasi na mawa biloko aboye tozo ebate bato bazoke na Congo so bakomika fo babebisa ba vie na bango
faut que babima na ba jeune fille faut que basala ba makamoko et ça la maraté talande ko ndongo ko bebi sa vie na yo siko mwasi na rasani azela yo pendant 8 ans wana pona ni ko pesa basi ba vie ya pasi ba condition ya pasi bozala ki bien bonio kwami bo kangisi mbongo ofuti ba ticket okangile msu ba charge msu na ndaku ofuti te pona nini kaka okangisa mbongo ke na Kishasa wana siko na biloko komelaki osalite mbongo nyoso tu baye ba botolie biloko ba botolie bilamba baye ba soda ba botolie bilamba ba botolie ba mbongo nyoso tu ezalaki naye mwana na pa mobala zaki naye soki pe akimi pe na biloko mususu donc biloko ekoti na désordre biloko ekoti désordre akosakana te tala vie ya mutu place ekomi biloko na yo ebebi vie na yo ekomi na bulu yeke donc biloko tout bazoyeba ku te soki garçon na mutu anda kotambola na ye so mpe bato tel mpe ntango mpe akei bakoki koyiba na bango mpe biloko nyonso ezalaki bambongo basaki biloko to babanda kobomba tout est parti ba montre biloko nyonso ayaki nango ya bien ekei tala ndako kozonga passeport na yo babloke yango na kati ya prison makala baidentité tout babloke yango sikoyo ata lelo bakimisi yo na butu na makala estce nani akopesa yo siko baidentité na yo bapasseport no mpo nozonga awa na kati ya poto oza no mwana ya poto kende na kimia zonga na kimia fozwa kaka mwasi obanda kosakana na ye kuna opesi ye mwa 5 euros sakana na ye pendant 3 semaines mois okendeki otala place esukeli yo mwana ya mama leki na yo propre mama leki na lobi akozongisa motema nsima te abloke yaya na ye abi eza oyo ku boyaki mpo abobebiselanga bana yaya awa mpe na Allemagne alobi eza ku mama leki asalaki mpona abebisa mwana na ye. À vous de juger. Est-ce que les a coup préparé na mama leki ou bien les a coup préparé na mama kulutu ou bien qui ndumba yande komobali mutu eko komisa makamunde wana. En tout cas bon attendeur salut. Boti kalamalamu le coucou. Voilà. Au revoir. Bye bye. To kutani. Bye bye.